Bandeko ba bolingo bozana kati ya masolo ya Jonas na kati ya episode oyo ya masolo ya Jonas na memeli bino témoignage bolela ba témoignage fort na salaka yango te parce que moko boye bon so bato babengite ezate netio na lingina yamba nolitambu na yebi mikolo azosala émission so na bengie na yambi ce n'est pas comme ça batu ya ba témoignage il faut mutuye moko à se sentir touché aleka na micro ya masolo ya Jonas nzamba pa moli biso lelo tozala mutu moko oyo se sentaki touché mais nde siko lisolo na ye eza compliqué quoi bomoni titre témoignage ya mutu asala démarche yako kende poto na âge il y a 11 ans. Hein? Donc, boyoki pendant boyoki wana veut dire mutu asala démarche ya kokende poto na âge il y a 11 ans. Mutu ngo nazana en ligne, aza ko bomba na te, hein? C'est juste connexion za pena bien te. Ba opportunité mususu kozala oyo eko permettre binobo monaye to sala na plusieurs émissions par rapport kaka ya disponibilité nae. Voilà, alors le monsieur en question s'appelle Monsieur Graziani Ndegonayo Congolais. Voilà, Monsieur Graziani, public vraiment ya masolo ya Jonas vous allez na sentiment ya trop ko yokayo. Lisolo na yo ebandi wapi au geste. Ah ouais, bonsoir penda vraiment nga lisolo na nga ebandi penda à partir à Congo hein. OK. L'histoire n'a pas à partir à Congo, 2002, 2003. Ça demi Congo, 2002, 2003. Biso, nga maman Koufi, bon, donc maman Koufa, on a déjà, Nazada na Mboka déjà Europe quoi. À la Mboka, mais à Poto, mais pour na ya pena vraiment Poto pena. En tout cas, ça qui peut être tellement facilité quoi. Maman Luka Banzela pour na poto, papa nanga Luka Banzela na force tout, papa nanga Tinda Bambongo à partir papa nanga Gina Liman. Tindi pena Mbongo Antomo Konji quoi. Atinda pena Mbongo na Angola. Oui, atindi Mbongo, atindi Mituka, Bateka pour na maman nanga toya poto. Toya pinda poto mais isbanzele simba kité banzele simba tellement ba compliqué na pinda vraiment ba compliqué côté ya famille na biso côté ya maman côté ya papa mambo zaki pena tellement yaki pena tellement makambo belé pena ya vie quoi ponga mutaboko linga pinda kokonanga mutaboko linga tia kulisinga atalisinga ipenda mwana mama na ngai abali déjà à côté pelibala bon nga tikala ba kokona ngai pena personnel kokona nga bokolinga na soki pena kokona nga penda te mama na nga penda quoi ngai mama na nga na bando be ngai mama liki bengi mama liki na bando linga ta mama na ngai te na benga mama liki tout ça voilà alors kokona nga pesa liba démarche belé pour na ya poto papa na nga sali ba démarche papa na nga souffrir ba démarche belé pour na ya poto bon en tout cas pende simba kité bon na ba âge moko te comme ba âge ba 10 ans 11 ans mais ba 10 ans ba 9 ans 10 ans ba âge wana ndeko Jonas mais tala kana ba âge wana ba Congo to saki ba da biki skote moto bando sambela ba catholique to sambela ba catholique na tambu de ba église na tambu de ba vraiment de ba église belé na tambu vraiment ba église belé pour na Laurent la pona ya poto. OK. Pona ya ka poto ezaki penda tellement facilité mais nzamba ko sala grâce na ko kutana père Mobwe père Kango na Congo na Petro Congo na azaba basango père Johnny alinganga tellement vraiment mingi alinganga pena vraiment tellement mingi na pesa ko témoignage partout. OK. Père wana na betele rali solo na betele li solo na bia na papa na poto talabwe mais makambo pena ezo marché pena vraiment pena te. OK. Et singa lobby jambon à transport, faute à transport, aux zonga
ozonga pana bino tokutana na yo mercredi jour ya Neven ezalaka basala prière na bango basa 9 fois basala 9 fois prière tokuta mercredi jour ya Neven ngabi ok merci père pesi ngabi mbongo transport pe wana ngabi mwana moke na okende tamboli pe na zongi mercredi na ye donc mercredi na ye à côté singa pe na kati ya bureau na ye ok alati bablo la alataka wana banzambala wana na basi na ba ndina bango rouge wana ouais na ba una rouge singa biko banga te zala calme on a pe esprit belé on a pe vraiment esprit pendant na bien na agent a pendant vraiment esprit na bité non en tout cas pendant bon non banga te na côté pendant esprit na pe tunye na bi pesa komba papa ok papa nanga oui na poto ba série ba ya poto bazaki na ba mikande za kite ok na ba série ba ya poto ba ndoso ba mikande pa batu ok ba ndoso mikande pa batu ti lelo atikala ka même na kombo wana kaka ok atikala même na kombo wana ce qu'on a pesi so komba pa pesi abisinga bi pesa komba papa na pena vrai non te bomba ba kombo betaka ya lisolo me bomba ba kombo talaka donc eza détail mo sensible quoi please ouais ok ça marche ouais après non le bidon pesa la kombo na pesa pe kombo pe ya papa nanga pe tout calme tranquille ok banda pe prière wana pe bandi prière singa bi ndeza bwe dans 2 semaines papa na benga o sa passeport na mona ngo pe na ba black na mona ngo ba black ndeko Jonas na bi 2 semaines na zonga na bomba secret apesa nga prière moko bwe bité obotanga ngabi wi na botanga kinde tanga prière o na kinde ba tanga prière ngona lingala 2 semaines na papa bengi allô Gazani ça va tranquille ayebisa mama kulutu natini mbongo bosa passeport na vandi na moni na bi to ça la passeport nesi mama kulutu papa bi to ça la passeport to si mbongo to keto sali passeport pas passeport bimi papa bi dans quelques mois na otinda mukanda pour prise en charge quoi pour au matin oya poto avec une perdu na bi au moins quelques jours na papa na côté si ba démarche mais nazo mona pas ça côté mais et ça la 6 mois pour ebima mais yo t'inquiète ebima 2 semaines pour dire le papier na mona tellement bien drôle na bi non ndima kité malgré azuana mais ozo comprendre que tete likambo yo nazo mona ngo mystique na mama ko na bi mais comment mona ko mo kota na ba deli mo ba niveau mo oyo biso mama to sami na catholique mais to koma na ba niveau te ba ike ozo bete la prière mo oui famille maman zaki na ba moyen ok avec ba moyen mais akomi dala mobali mosusu déjà akomi dala mobali mosusu mais ngasko susu na ngazaki ngapo na poto na va na psika mo papa nango na va nisika mo ko desika mo papa nangai ouais na 2 semaines na mona papa bengi ngai o bato DHL ba yo tika papa na ndako to vanda pena mona appel bengi mama koto bato DHL ba uti ville ba epena tina ndako pena na voiture na bangu ba luka madame intel mon intel ba tika la biso papier ya prise en charge ba benga ka soki pona soki papa bengi mo wana ok mama koto zong sepeli makasi tanga zwango papa tinda bita to kina na ambassade ya Italie pour papa nga na Italie na Milan abi to zoni ni to koto na ambassade ai boko to na Schengen te mais boko to penete na ambassade pe na ambassade to koto na ambassade wana na ABC père dans lequel na ABC super Johnny abi t'inquiète bien sûr ça bien dans to combien to sali ba acte de naissance ambassade de sur acte de naissance ba jugement ba biloko ebele tout ça lina nani na adem pona papa nanga kwa pa na yeba soki na zamwa na yavre na sali yango na Congo ezo tindi yango na Rome ba bengi papa nanga ba ki Rome ba sali pe examen na pe habite moi na ba pesa visa
apesaka visa et normal adem wana esalamaka un mois ou 2 mois pour ebima mais yanga makambo nekende tellement mbang kaka une semaine makambo ebimi mbala moko ndeko gymnastique tomoni bamwinde na mboka wana une semaine amona te ebimi mbala moko donc ebimi papa bi na otinda billet papa tinda billet papa tindi billet lobi papa bi ne kaka na tindi billet wana kaka ndenge ovage mutu tayeba ni famille na ngai ni famille interne bayeba te ovage ndeko jeunesse nga na voyage na kilote na longi ndako na ki rapport na kilote na ki changer bilamba na ki mwandoki ela mais oui na ki mapenda bandoki na ki mabi te il faut na ki ndemi kiliboy moko tanga bite lata kilote kaka sengile kwa mtu ki osakana changer bilamba na aéroport Kenda wana tokenda yeba sko vol ezaki vol à 4h mais tokenda 19h vol à 4h mais biso ki 19h tokenda 19h tozela ti vol à 4h to vanda wana to beta masolo to nande na vaja na yakapenda poto na komi na poto papa na ngai. Voilà quelques questions avant de continuer le solo. Au départ ba démarche mususu ya poto au basala avant maman pas allé na programme, n'est-ce pas? Oui, maman pas allé na programme. Ouais, après mère aiko bala et puis comme na ba âge à 5 ans, azalaka na programme après maman abali ndesiko comme démarche ya yomoko. Ouais, comme ce démarche na moko maman yo bala bon abana ko lo ba en fait maman abala ki na fondé n'était papa tango sa ba démarche bon bodika ma famille ko ndenge zalaka mingi oloba kuto ya tems ko tumso balinga mama te ko tumsunte mama bae amulinga kate na libotango complications ali banite na lukala nga ya sa chemin na ngape na bala na sala vie na ngape donc mama pasa livi na ye bon ndenge papa bandi pe ko sa ba démarche na ngape so simbate tinga moni na ko apenda ko lite ndenge nzamba ko sa grâce ina ko komana na mikili quoi. Ok, voilà, tant que vous avez maman leki oyebaka te ou bien oyebaka mais donc bon le fait que batumsus bando bengi maman leki yo pe kotika kana benwana ou bien c'était intentionnel. Non mais maman nga penda ngamta beaucoup linga za kokona ngai kokona ngamta beaucoup linga oui walo lobaki mais siko ko benga e maman leki et utaki wapi ouais ko benga maman leki parce que bana ya mama kulutu na ngai baba cousin na ngai na ba sœur na nga ba no benga itema mama leki tema mama leki tema ko nga na vanda ka pa koko na banda ko kine pa mama te poto mama bali koko na lo bite yo kete libana na yo mwana tikala pa na ngai na ndenge pe bande ko na nga bazo benga mama leki ngape na bitu pe na kota pe ka mama leki OK est-ce koko na nga ni na benga ke mama tilelo. Ok, pas de problème. Voilà, bandeko ba bolingo, toza ko continuer li solo. Ndeko na biso akomi na poto. Alors, donc li solo eza mulai durée na yebite bo comprendre pouvoir ya prière. Lelo ba catholique to koma obimisa bango neti kaka, mais catholique eza maison mère, nzambe ya solo pe zalaka kuna. Alors boza bomona bana oyo bango baza ba youtubeuse babandi sika et moi soutien na bino e kosala kitoko lien ya chaîne YouTube na bango eza na se ya vidéo oyo bokende botala ba vidéo na bango atolo baka anglais te okoyekola donc pona ko changa po lien na se ya vidéo oyo chaîne YouTube na bango komo lango ezali Rose et Jessica et tantine oyo pe boyebi déjà youtubeuse mais yemo kwa sala ka vidéo te chaîne YouTube na ezali The Brown Lady Official azana équipe na Congo. Alors moi curiosité na bino moi ba conseil moi nini nde mutu eko sala ke a kende liboso na ozata mingi te pour na ba publicité pour na respect ata na bino et na bebi zape lisolo ya ndeko na biso te. Alors frère na biso frère Graziani public eza ko continuer ko yoka yo okomi na poto. Ouais tant na komi na poto na yepe papa na ngai
Libala na yokuta leki na ngai ya abotami déjà ya mobali navandi pe bien na ndako papa nanga na belle-mère nanga mais tellement lokola na bande kolinga vraiment Paris na bande kolinga tellement vraiment Paris papa nanga kotisenga judo akotisenga judo na Italie na bande judo na salle sport na salle judo après nango nabita bon nga il faut na kende Italie na kende France bon tema un projet au kende France na rapena vraiment tema projet au kende France les jours moko ndenge sala kaka tubundi ezaki bakomba ya ba judoka tubunda kaka ba français na ba italien wana comme na âge nini à peu près wa déjà na komi déjà na ba 15 ans 15 ans ouais. OK wa ba 15 ans déjà na komi ba 15 ans na bundi pe combat na bundi combat wana pe après nango na France ba invité ngai na kiobunda kunda na France kuna na Les Valois na Les Valois na club Les Valois na Paris ba invité ngai na kiobunda kuna tanguna ki ko bunda kuna na Les Valois ndenge na yaka kotikala kuna na ko tikala na tika Les Valois na vandi pe na ba âge de 16 ans ni na ko kutana na fille mobile congolaise. OK. Fille moya congolaise métisse to bandi pe finayi ay denga tellement beaucoup on appelle français na muna ko to ebité on a français to ebité italien raka ya botami na poto mais ay denga penda vraiment ya mingi a soutenir ngai na vanda pana bango ça fait 2 mois maman la bango papa na mon pasali wana na vanda to la ne penda nda kumbetu moko tout ça. Voilà, c'était parce que Ozalaga na makokite ou bien juste ka bolingo. Pour ça quand même un judoka donc ouais, international. Na bande kozwa ezaki pena mbongo pena ya mingi te pena kwa zamboka ya kolia kaka kozombelamba mais makoki pena ya osa pena mamobele pena ezaki te. Donc famille bon pe sepel nanga pe ndenge balobi te na vanda wana kwa ndepena na vanda kana na oni supo na vanda na oni na fiyango na mama na bango na papa na bango na kuma penda ndeko na bango quoi oui ndeko mais moi si azaki dans ba 18 ans OK moi c'est dans ba 18 ans mais tout ça ne pe bolingo pe qui ba para ba yebi ngana ba 16 ans moi si 18 ans tout ça fait bolingo si ndenge moi ça ka ko manazem. OK, est-ce que bandai ko sala oui bandai ko sala au sala. OK, mais azo vanda shebango vanda pana bon pour parane papa ba so pavillon non seulement ça même zo mobali même so na so papa ba septangai to bandi bwana au sente felisusu donc c'était sous c'est mille sous. OK, voilà ben mokiliza ko yokayo ouais tango comme nazimo wana ouais les jours moko abande ko linga tena kini Château Rouge abino Graziani alors Château Rouge ko était sous na ke Château Rouge au mona abinga téléphone ya bande osala et Graziani ozapi zonga nanda ko cité pe pardon sona zongi agitema zwa makasi sona zongo mona mama lobi mama bi Tanzanie moi c'est linga te alinga Château Rouge te okana ebebisa batu ko kende te to kende te ngazaka vraiment tellement tete ko sakana te nazaka vraiment tete ko sakana te ngabi ngafuna kenda kaka te ya pikisanga na wakati wana azazem. OK azazem sisi anazem ngape na okende Château Rouge tant na komo okende Château Rouge na okuta na Vemoro na Château Rouge wana viana to na okuta na viana ayeko kwa inisenga kwa ayeko inisenga na ba copie ba kiss ya ba pousser kaka. OK ya ba pousser na komo okende na avion na komo okende Hollande Paris na komo na kana ba 16 ans na okende ba 17 ans so kina ki par semaine et msusu na osimba na semaine moko msusu na osimba 7 000 €. Donc comme ko trafiquer ba biloko mabe na osimba 7 000 € par semaine
7 000 euros non simba par semaine 7 000 euros au moins na qui na juge a pesinga chauffeur na kutenda bandi na ba jufa kuna ba pesinga biloko na tina kata mutu ka taxi ka ngamu ko ver ngamu te mana mineur ngabe na ozo ka pe ba mbongo tout ça siko mbongo ye tala komi ko simba mbongo ye pena e ko kolisanga e pesinga siko mémoire c'est-à-dire non il faut na kende na ke Italie na ko ça permis. Ok. Na kita mbangu na Italie na ko ça permis ya copie. Bakangaki yo te puis moi si pa yeba ki makambo banda ko sala. Ouais bakanga te moi si pa ko yeba non te. Parce que moi sto ngamoni moi si ba na pavillon. Moi si ba na pavillon. Alors so déplacer aux la kae. Ezaki clôture te. Ok. Si vous tant amoni papa amoni te na ti clôture na changer les bango ba télé ba canapé na changer les bango ba couleur na ti bango parfumant na libanda ya clôture. Siko metamo zocha wana bango bazalaki wapi? Pardon? Tango zocha ba clôture wana bango bazalaki wapi? Bango bazalaki wana bango bazapi wana ba okamote mbongo na zui wapi? Do bandika osala malembe mais siko bazwe batozi mbongo wapi? Malembe na sala ngo pendant 4 jours na futa mbongo pour moisson marambutu ba yeba selinga bloko wana tout ba moi ça comprendre moi ça mais ozumbongo wapi? Après le jour na ibisi tant na uti tel na sali permis tant na zongi na si mama te zela mambo Italie wana ya permis tozo koma kuna donc na lingi juste ba déplacement na yo tant ozo kende Hollande babanda ko remarquer que OK quand même pays étranger tout ça et peut-être lalité peut-être absence avant bongo juste absence wana tant OK okosala makambo ba umona yo na lopango te ba yebi ke mutu soka bimi azonga kana pokwa wana komi siko ko bima moko boye ouais ngai siko na bande ko kosa bango te na ki patente na Lyon. Ok. Wana pe c'était très important parce que il n'a qu'à embrouiller bateau ba Hollande quoi. Ça va problème te OK Italie ko sala permis. Ouais, tant on a qui na sali permis na Italie. Oui. Tant on a zongi après habite quand même passe na vandaki na solana ba maman na expliquer maman te maman et en tout cas pena merci na ndenge boyamba kinga tout ça voilà mais na zuda ndako na ville belle. OK. Maman bi ozinda kuna ville belle OK promettre OK na mos na yo na bi oui na OK ndai asoki pavillon 3 chambres toutes quand ding zalaka. Donc vous avez pas sûr que vous pena corps pena buloko? Si na kina zupenda pavillon tout ça moi c'est pas qui to somba biloko ndako to tsama kambutu to vanda pena mosi na katandako to vanda mosi na katandako mosi ayo comprendre na obetela mosi je na bite tala boye na okinde aboye mosi abi bosolo bakangio ezandenge ni ngabite non t'inquiète tout tikara noso na bon sanzambe nebi na otikana rango siko tellement nazalaka maman na ngatonga kufi atika pouvoir mo babite ndi na kufi muto simba mo nanga azate siko na pouvoir maman tika na ngwana nazalaka soki na otambola na nzela na utola na ye mbila temisanga 2 fois ba contrôler nga ba moninga biloko mbila pa botola biloko nga so abika maman protéger ngai directement espace bactérie qui dit bambala moko faut-il qui bambala moko faut-il qui va OK voilà au épinglé le mot boye ya très important sikoyo pouvoir wana batikela ki ndenge nini busolo la kina mama na téléphone mikolo yango ya suka avant kufa ele kaka ndenge nini na to sola mama na téléphone te tango mama zo kata molimo na o kata pema atiki maloba si mama kutna ngabi mama et cancer moi na ngai ndinga za na boto
mutu moko te na se ya mokilo aotikala kosimba ye à part nzambe mais mutu moto aosimba ye ntango bayebisanga maloba wana mama ntango akufi ngai nazwaka shock na lokolo ntango akufi lelo même jour nga mpe nazwi shock lokolo evimbi ngai ntango mama alobi na 30 minutes lokolo ekiti nga shock esili yango moko de l'espace choc ici yango moko de l'espace tout ekenda en tout cas ok ben ouais mama belaki mwata mulai ou bien c'était comment oui mama belaki ezalaki penda makambo ya famille ça va problème très fort ouais problème te côté ya mama baleki baza combien côté ya mama baleki bazalaki misatu moko akufaki 3e biso akufaki ya mwasi mibale nde batikali ya mobali tozane na poto moko ya mwasi atikali na kongo aza na ndako na libala ok pas de problème ouais donc so okutana na bambila donc so lobi obeleli ka oinvoke ka mère donc sona bika mama ofana leka kaka ok okutana na bambila deux fois nakutana na bambila deux fois bamoni pe ba matière me batiki yo bamoni pe matière pe tout batiki ngai pe nakenda pe na ya pe na osala pe fi nakomi kogane mbongo na gane mbongo na temisi eloko na Congo na mbongo wana 3 niveaux nasali mpenza makambo ya bien mpenza kwa nasala mpenza makambo ya bien na mbongo wana naosala mpenza makambo ya bien na mbongo wana après nango ndenge bayaka susu kokanganga bakangi ngai bakanganga na mbongo na kati ya motuka nga na bandi koconduit na âge ya 17 ans ok est-ce que mama azwaki chance ya kolia mbongo mama azwaki chance ya kolia mbongo nanga te moto azwaki chance ya kolia mbongo nanga mama kulutu na ngai ok na koko sisi ok ouais bakutu na mbongo na voiture ouais bakutanga na mbongo na voiture bakutanga na 12 000 € na kati ya voiture na tambo ane yango tema nazwa loboko ya mama nanga na papa na ngai tema tolinga moto asouffri te moto asenga te moto alala libanda te bon tema na nota mambongo soki moto baosenga bato bana posa kolia omona okabela bavi na okabela bato omona okeli te nasumi biloko na te na kati ya frigon bakabela mnene wana andi kokabola bato na porte de la chapelle tout ça voilà mais c'est quoi 12 000 penda donc en tout cas ni na bando tambo na mpona kokabola tout ça voilà mais na ona tikana nango ni na yakina 12 000 € ndi mbila zo yango ni mbila kinda nango mbila kuto na mbongo mais sans eloko mususu akutanga eloko mususu mbila kutanga na mbongo tanga kutinga na mbongo mbila kina mbongo wana mbongo bazwinga bakina ngai tellement na bandeki na ndota mo ade mikanda permis na âge mususu mukanda pe na âge mususu na bomba permis na sa quête na la kisi mukanda tant la kisi mukanda mbila habita aux mineurs na ki mineur wana esenga kita po moto na ba 0 f ba bimisa ngai ok fo bimisa ngai nde babenga mu ex na nga wana oto za kinya wana yende moto yakaki ko bimisa ngai signé te mazaki mokolo na ngai 2 ans aya signé ndenge na bimaki donc aza ex c'est-à-dire vous continuez qui n'a été ouais tu continues qui n'était par rapport makambo église vous êtes obligé de côté na ba détail à mambo église ok ben na occasion o bakangaki yo ya liboso ye mutu ayaki ko secourir ye mutu ko secourir après na mo deuxième temps kanga aboyaki koya aboyi koya tant aboyi koya babita temana so mineur il faut nakutana avocat ndenge bazwela ya avocat ba mineur avocat ba mineur aya apo abimisanga tant abimisinga nakenda po ndazonga pananga me amemanga na ndako na ye amemanga na ndako na ye kama amemanga na ndako na ye na vandi a servir nga bete tout ça voilà nzoka te azaki na projet nanga to bimana ye azaki na mukolo nanga déjà azaki na ba vende quoi ana ba vende to bandi to bana relation ngana ebe
to banda relation na ngana yeti ndenge abo danga bana to butini ya bana nga butini à âge de 19 ans na butini nga bana mibale. Ok. Et puis bozana ekaka non tous en été abuti nga ba mibale tous a kinete tant on a tikali ko continuer toujours makamuna nga judo ndinga yakaki ko tromper nga za ki en Australie ça qui 2 mois en Australie. Ok. Nga trompa nga bon et ma doit bantu bon ndingi li solo yakaki ko sila quoi. Ok, pas de problème. Donc vraiment mais ozolo bango comme si ils étaient l'homo léger donc comme si douleur zapinate on dirait aux autres décisions facilement. Non nazaki penda tema vraiment na douleur makasi. Oui. Nazaki penda vraiment tema na douleur makasi le lo na regeta mama ba na ngai parce que tant nazaki décision na ba entourage tozaki ne yango ba entourage nazaki ne yango ba bando la ndanga ba entourage pona mbongo bon botala na age nga la bande da kotambo na bloc moko ya cher ba voiture cher tout ça ni ba doit pesenga ba idée moi sindenga sali oboye en tout cas pena c'est sûr ka bana trompe il faut ka otika yo quoi bon ka bana ka atika na bana mina ba aventure wana o tikala ko botate jusque là tina niveau komi o tikala ko botate sans que bozala pena na relation mona mwasi ke bovani ndako moko tina etapo zawana nanu na lisolo tant pena to kabone na ka kozwa mwasi mususu na ka kozwa mwasi mais pendant que bozana ye o tikala ko sente libanda te na ye ou bien na congolaise ou aboya ko ya bozayo donc tozaki ngana epena tikala ko sente te ngana ton par moi c'était ngana ton par moi c'était pour na bolta moi ne ton par moi c'était. Ok, congolaise pour ya métis trop pas qui est pété. Ni epena tikala ko tromper pété. Ok, malgré ba voyage, malgré sportif, malgré ba bon ebele ya banzela mulili donc mais au fidélité toujours. Ouais, c'est fidélité kaka. Est-ce que zo lobango po public ba mona yo neti yo mobali malamu ou bien oza penza bongo? Eza pe ndenge na ngana tinga ngai lokola papa na ngai. Ye mta benda yo matoi ou bien abenda yo matoi ou bien c'était comment? Papa na benda yo matoi te eza pena et na botama na ngo directement. Na botama na ngo directement ko tromper moi c'est ndenge ba parents na biso ba koko na biso ndenge ba talisa biso na ndenge ba kolisa ngai ko tromper pena moi si eza pena mabe quoi eza pena vraiment beza ko bomi mutu. Alors na ko sala te moi so na zana yi nyoso to pesa pona nga mais na ko koma na délire mo so te magre ça na mbongo ya mo so ebele tout ça ba notamment on mais na tikala jamais ko zo moi si mususu na bimane. Ok, mais kokabwana yango pe eza pe par rapport ya ndenge bakolisaki ou bien séparation surtout ya mama bana no ou ya mibale ye ezalaki influence ya ba master kaka ou bien na façon pe babilo mso bakotisa autant bakolisa tant ozokola. En fait c'est ça qui influence à Batu. Ok. Ndi Batu bande côté yanga on a zaki na bango mo 3-4 ndenge pena influence on singa pena kabwana mabana ngai. Ok, voilà, ben, ouais. Bokabwana ye, sikoyo, zo continue judo. Ouais, on continue judo, on continue toujours judo, kaka. Et bon, cop. Cop, tellement c'est trop dur. Na continue qui a ngou, les sous penda vraiment te, tant on a eu accepté penda Jésus. Frère moko te nga na Château Rouge. Donc frère on a te nga na Château Rouge le jour on a kenda église. Ouais. Na zo baptême. Après na ngopenda nzamba frappa ngai. Nzamba frappa nga penda na komaka tout par terre. Tout par terre mbongo za société mutu ko me kufa yango moko dans l'espace batin coup mona kati et comment apenda vraiment tellement bongo nzamba frappa ngai na ki penda batu ba okemisa ba zo salaire à 1500 1200 na banda ko na ba mafuta bango mais na koma ki penda ko luka na zongi na zo mbongo na zongi na makambo tant on osambela
diable qui sous na renfort ya makasi diable penda qui na renfort parce que na lisumu moko boy na vie ce qui diable bi ko sala toujours péché ne loko ana ce qui au comme la délivrance ce qui délivrance et continue vie na yo diable qui nda mbala moté akenda rata akenda tika diable akenda zu 7 personnes 7 personnes wana ba ilo sko tellement renfort sous makasi était pour ba meka ko pengu so autant ba ko ta subie ben akata vie na yo ce qui au pengwa mi soso alors il y a mon avis beaucoup de bébé en bas mort mais ce qu'on a kati il y a bon amis dans la Saint Esprit na tamé beti ya na 7 personnes renfort na ce qu'on songi même makambo ati même makambo bete ko kiko diable ko longo te quoi. OK, en tout cas ben OK ben on continue à vivre na sport et puis l'isoler comme na suka ou je ne sais pas ou bien ba des termes sur ces anan. Des thèmes qui sont en haut, mais na continuer après dans le continent sport. Na encore continuer pendant sport, na continuer sport en Zambie. Na comme kotambola sous na zongi sous en forme. Musala na kotambola ba voiture bien, ba ou même sous Opel, Mercedes, ou mieux Mercedes peut être appelé fallait ba 80 000 euros. Ou comme kotambola ba voiture. Na wana na mbonga musala ya mtoki na. Mbonga musala jido quoi. OK. Mbonga musala to soit 1500 mais ezaki penda mbongo ya jido parce que au signé ba contrat moko ya minene au penda te au zu okei na banki opesi au zu penda voiture na yo ya propre tambo na yango na komaki penda à l'aise na zunda ko ya ngamoko na komi tellement bien na invité qui penda tellement master temps na invité moi 4-5 après na ngoso so obika biso ko ndenge zalaka akomi na kilandas Christian kilandas akomi na moto wana moto tala ba changer boué changer mituka tout ça voilà batu bakomi koloba quoi batu moloba bakomi ko banga yo batu ko banga pena c'est trop dit batu pour ça parce que na tellement gentil vraiment na gentil mais batu ba obiga biso ba comment les araso zumo lu pe manzama peso mo chance na yo makambo mi mamo asana kisi nengazana kisa za penda fetisha na mambe bele tout ça voilà mais bite nzamba sala rapé na ngonga na pa kangola rapé mutu mais sigo bon par rapport à judo donc ba biloko ya catholique wana pe banda ko beta ngona ba judo ou bien zalaika ba pratique kaka. Non, en fait koloba penda par sentiment catholique style lo na kwa na parce que na zana yango ouais na zana yango parce que eza bonzambe ouais mais sigo judo bon ba tu ba soupçonner yo que so ipe bakisi so ipe nini mais à part ko pratiquer ko exercer ba judo wana ba nini tout ça par ba exercice eza na eloko mususu te du côté ya ba croyance ba nini tout ça oyo o landela pona stabilité na yo na judo. Non mais ngapenda en fait na kolo ba penda omoni sport na judo nanga ouais na zo penda force papa na ngeza penda pratique na bande ko travailler penda tellement dire makasi ouais na zaki na objectif elo ko na baki na continuer ngo tina suka nanga e kantenga vie na bande penda ko lutter toujours na bande penda ko lutter mais na côté na kinda catholique na okuta na bena ba père ba prêtre au moins assemblée pour na yo o banda ko continuer ngo même na poto aussi si OK papé sur prière excuse papé sur prière babita prier puissant metel prier tout ça et tel ba système prière puissant mais akamaka si prier tout ça voilà ya omoni tit na komaka ba niveau. OK donc judo au 5 yango to lo bana ba prière catholique et babiloko ya makasi ba voyage ya Hollande yango donc ezalaka koma mère kaka mutu banda ko protéger wana penza ki komo penda mama penda ipenda komba mama ipenda zaki penda azaki penda sima na ngai même ba oncle na ngai na batu mususu baza awa na poto ba mususu ba na ba Bordeaux tout ça bi mama no hando za pembe no ernyoso yo tambo ana mama na ole bande bank sa même nangai mama na nga tambo ana ngande ni OK ben ba question za tellement belle
question mosusu ezali après ba judo wana osala su judo te j'espère. Eza musana nga tili na continent ngo tili na continent ngo lelo eza musana nga na otoza na Montréal les 26 les 23 août na na Montréal. Donc na sola na star pena va internaute star pena mutaza en ligne. Si. Ouais donc bomona na opportunité mususu bon au cas où tant bomona na vidéo ba momie belé ba komi ko calculer yo donc au final bouton tellement que ça fidèle. Non mais en fait ngapenda vraiment sona na mwasi moko na kakila basité. Oh. Na kakila basité ni te na kakila basité. Na sona na mwasi moko na mwasi moko na kakila basité. OK. Voilà alors ba biloko un peu ya suka awa oyo invoka mère et puis ça les anetinin. Biloko ya suka en fait na koloba na rose la même sona na kina prophétie soit na kina place moko bo penetenga ezosinga pena rendez-vous penate ezosimba te mais sur na bengi kaka maman olba ki oza pembe na ngai na mona hotel sala maman pasali au moins le bengi rendez-vous. Voilà oyo tozo te ya binote oyo za pena vie mutaza ko relater vie na ye c'est vrai que séparation et ça passé mais séparation sans séparation veut dire mutaki maza pembeni et comme ici vie un peu beaucoup plus intéressante donc tout ça va aventure te et ça peut masolo nzambe mais na ninga bayaya alors ozonga lisusu kin depuis oya ou bien otigala ozonga te on a qui na 2015 na ba na mibale takenda kin na 2015 na ba na ngai. OK voilà ba leki obaya leki mo ga mtu aya wa leki na ngai mutazana na mikinya. OK yo mtu bengisa ye ou bien ba noko na ye bino mtu ba bengisa ye on a ça ba dimanche on il passe qui na renfort na ye azaki na renfort na ye nanga pe dimanche ka ndeza ka loboko sungi ndeko de pakota ayepe poto ninga salivine pe abali pe aboti pe voilà. Voilà vraiment au beti lisolo na très kitoko naza otindela yo lien oyo otala na otindela yo pe quelques liens batu mususu c'est comme si otiko découvrir ngasika alors ba vidéo mususu pe ko bima kaka YouTube nenge sala ka ba recommandation nango so ozo inspiration ya kobeta lisolo mususu nazali disponible soki connexion ezalaki mwa mobulu te nde bolingaki bomona ndeko Graciani bon tellement que sportif oza homme public donc to kotanga kombo nyoso Graziani nani Kilandasi. OK babwaka kona banzembo ou bien ba nduleman babwaka kote. Non en fait batu babwaka nga trop na batu ha babwaka trop na batu théâtre batu penda deti ba Karine Kumu ba to les cap mission na bango ndeti na minute na obundisa kati na Congo ça da publication déjà batu ça dans ba YouTube on a déjà ozobundisa nini na obundisa kati ba Congo oh c'est vrai ça ba kati rebelle na Congo OK na mbongo za wana eza penda liboke quoi paquet ba obunda pour song. OK wale zaka na compte ya ko se vanter ou bien à travers par rapport ya bolingo oza nango pour na sport. Non ça penda par rapport à bolingo na sport on nango na mona ka balika kana be mission bazota la terrain ba luka ba manager ba luka ba to soutenir bango ba comment on a raté bon tellement le kola ngai na mona ki nzamba sungaki na tsaki mo le kona ngawana pour na bundisa bakati na Congo quoi. OK ngamoko c'est vraiment difficile batu ba embêter ngai batu par exemple bazako lukayo alors ningo organisaki tournoi na Congo est-ce qu'il y a quelqu'un na Congo kuna oyo akokiazala niti référence na yo pona mbato balingi ba atteindre yo? Ouais si na batu bazana mutu moko ouais maître Sibolis azana na Mardoshi bazana maître Sibolis batu bayebi
nayebani Congo mobimba maître Sibolite. Ok, à part ça ezana nyango lisusu Mardouche azana journaliste Mardouche azana journaliste Mardouche azape sur internet aza sur internet Satan des diables azana. Ok, voilà ba makambo tozosala c'est juste parce que ngala kolinga te bo ambete ngai donc no so boyebi côté mo mbongo ezali bokoma kotungisa penda donc azande ko kaka aleki na émission nazala tellement déjà busy mais quand même na raisonner façon mo boko atteindre un peu professionnel pe hein so ba proche na yo na watangi ba remarquer que ezala ngo penda makambo ye alingi batu ba contacter na ngote tant mususu ba kocha pe en contact na été mais so ezala ba cadre ya ba projet na ye pourquoi pas. Voilà, vraiment tout ça l'émission mo kitoko, tu l'exi déjà 45 minutes, tu garder contact. Mais sinon te soza na batu ya kobwaka, soza na eloko mususu ya kobakisi obakisi, so silisiga koloba to kati émission oyo parce que ba question nazalaki nango vraiment nyoso et sili. Merci Penda beaucoup na zana nga pena vraiment tema na mingi so sur le baté tema to mais déjà une émission. Ouais. Na bien na boki na PV na Antomo Konti na Milan. Maman na nga Dorian Feza J3. Petit frère na nga Brian Osumo, petit frère na nga bon mi okuta le bakuto ati bon master na nga noka na Italie. Bon bote bela ebikilandas bon voilà. En tout cas penda merci beaucoup l'émission to sali na bimba sima nyoso ezana ngo bien quoi. Ok, pas de problème. Ben nazokata awa. En tout cas dans 20 minutes na atinde le lien. Merci beaucoup hein. Merci beaucoup. Ok, ben ciao ciao. Ciao ciao. Voilà, bolandi témoignage kitoko oyo ndeko na biso ya congolais muto mbongo hein, chansard et bon, mais raza ko batela trop de courage, bah, maman bana par-ci par-là, bana ebele par-ci par-là, monsieur Graziani Kilandasi congolais chanceux, chansard, voilà. Alors Tokomina Suka, Rose et Jessica banoyo souci na ngezali donc ba lingi la ba koma ba star ba lingi la bango ba travailler sur YouTube eza musala bango ba banyango avant trop alors ba koko ki sa rêve na bango soki bino bo comprendre ngo et bo che bango po bo encourager bana ba kende ko talaka bango et en même temps baza ko kolisa niveau na bango ya créativité ti tang ba ko la pena donc les recoma pena que non mwana zo mo job ye aza déjà na job na ye YouTubers Rose and Jessica Rose et Jessica lien na se a vidéo oyo ezali pe na The Brown Lady officiel YouTubers oyo me ye moko asala ba vidéo te aza na équipe na Congo alors lien ya chaîne YouTube na ye pe na se ya vidéo oyo bo landa ba liona bo kene bo tala ba vidéo na bango même juste par curiosité so moni que ça ne vaut pas la peine pour na yo ko s'abonner te so moni que ça vaut la peine au s'abonner et au continuer ko talaka bango Rose et Jessica The Brown Lady officiel ba lien na se ya vidéo au kokipe o la nangai hein, sur Instagram karamingi te na ndosala ba vidéo nando nando poster belé kuna nando sala ba vidéo belé na ba photo belé ya libanda ya propre na Instagram nangai. Merci beaucoup, je vous love et je dis bye bye, abonnez-vous chez Rose and Jessica and Rose ou bien The Brown Lady officiel. Voilà.